Ebandakate ebandi mbote Kinshasa Brazzaville pe mokili mobimba bino nyonso oyo bozwi lisusu occasion malamu ya kolanda info plus HD ya lelo ngai jede bula la Colombe sengola ngai ezalaka kaka nde komona bino ebele boye liboso ya ba poste téléviseur na bino tikato fungola basango na biso ya lelo pona koyebisa bino ke ministre ya communication et médias excellence Patrick Mouyaya asalaki briefing moko pona kopesa ba précision sur arrivée ya pape à la ville province ya Kinshasa to pe la République démocratique du Congo, bas détail dans élément 1. C'est clair que le pape, quand il parle, il se dirige avant tout à personne qui visite, donc les Congolais. Mais il est le pape, comme vous l'avez dit, de l'Église universelle, et il est bien conscient que le monde entier doit s'impliquer. Donc le changement auquel les Congolais aspire ne peut pas être délégué à quelqu'un d'autre, mais on doit pousser les autres à aider les Congolaises à faire ce changement. Ça sera très clair dans son message et très clair dans sa conscience. Et donc, quand il parle aux Congolais, il parle aussi aux autres parce que c'est ensemble. Comme je dirais, le Congo, ce n'est pas un problème. C'est une urgence morale et c'est une urgence morale pas seulement pour les Congolaises, qui sont les premiers protagonistes de cette urgence, mais aussi pour ceux qui entourent et pour le monde entier, qui doit s'impliquer, ne peut pas oublier ce qui se passe ici. Et pour la deuxième question, bon, il va rencontrer les victimes. Parmi les victimes, il y a ceux qui sont victimes, mais au début n'étaient pas victimes, étaient des bourreaux. Et on ne peut pas rencontrer tous les secteurs, mais il peut parler en tenant en compte tous les secteurs. Et donc, le pape cherchera de donner un message qui peut tenir en compte tous les protagonistes de la réalité pour encourager tout, parce que tout le monde doit s'impliquer pour changer le pays, pour un renouvellement du pays. L'air tokendaka na misa, tokendaka kokutana na nkolo kosenga bolimbisi mpona masumu mpe kozwa mapamboli. Boye ya Pape François Awa azomemela biso mapamboli. Baoyo balandaka Pape François ndenge Monseigneur azaki kolobawa bayebi ke Pape François alobaka makambo ya RDC mingi. Pe na omeli na ye moko asilisaka na oyo aza na mato ya koyoka ayoka. Na briefing oyo ezali koya tokolakisa na balandi ndenge Papa wa Roma alobaka lingala. Il faut qu'on y ait qu'à niveau à Vatican, il y a beaucoup de Congolais. Le cardinal Nabiso fait partie du gouvernement na Rome. Ça veut dire que Nenge Yazoya Awa, Eza Komemao Peto Bengi Consolation. Pour le bi, Bandeko Bazana Bitumba. Atala Kana Musika Alanda Kalobaka. Mais Kasiboye, il y a pape. Eza la capé précédé. Pour y pas à gouvernement Oyaye. Donc, ezala biloko esala mako tout le monde a raté, mais pas zape moko ya ba allié na biso na bitumba o tozali nango. Donc, de manière régulière, assemble la capo kinezonga na Congo, ceux qui m'a salami azabato a liboso a dénoncer kango. Yango tozo senga na ba Congolais nyonso to telema. Pona koyambaye na lokumo asali mboka na biso ya kotala biso, pe na message na mapamboli oyo akomemela biso. Lundi 9 janvier, oyo population ya Tchangu balamukaki na mbutu moko gouverneur de la ville elongona adjona eba kitaki kuna pona kolongola ba marché pirate balongolaki tout au long ya boulevard Lumumba. Djibril sasa akitaki kuna pona kosola na population ya Masina na marché ya Siforko nini bakosenga na bakonzi ndenge babengani bango wana bolandi. Tozali awa na komini ya Masina kote ya Kingasani na Arendolo précisément na wenze ya Siforko. Komona batu batelemi ebele boye baye na bango kotala match te kasi ezake mokolo ya lundi 9 janvier oyo premier citoyen de la ville Jantiningo Bilambaka elongona adjona ye bakitaki na district ya Tchangu olong ya boulevard Lumumba pona kotia bopeto yango wana balongoli ba marché pirate nyonso pe ba stationnement anarchique kasi kaka ndenge bino moko bozomona nyonso oyo ezalaka awa komba étalage etumbamaki pe tracteur ezosala musala ya kolaboure kasi tango caméra ya Info Plus HD ekomaki wana boyoka kolela ya population. Naza boye, naza mama ya bana 7. Mobana nga kufaki na Angola. Na libulu ya jama akendaki ka pona pasi ya Kongo. Nga nateka ka pondu papa pona kobokola bana.
sikoyo bazobengana biso tozokende wapi wabisa mama ndokumolesa ndako wasisongo na bamama nakumolesa ndako bapapa misala ya su te bamama bapolesa ndako sango na yaya biso yosanga yaya papa ayokapota mawa mpona nzela ezala propre onzela ekozala sanité te basali meme po basala bato awenza bakotango baluka libanda. En tout cas, likambo ya ba marché pirate oyo na ville province ya Kinshasa ezalaka nini parce que soki otali ba côté mususu batikaka kutu ba mesa na kati ya ba wenze ba préféraka la bango côté kalibanda ekoma nango ba marché pirate. Or eza risque makasi tokosenga kaka na bakonzi soki pe bozobenga na batu boye bolukelaka bango place ya côté ka parce que na kin lelo vie ekoma na ngonde na taux du jour soki boye te okomona kaka après quelque temps bazongi na bango lisusu côté ka awa po oyo eza mbala ya liboso te tomona babenga na batu boye. En tout cas suivi ezalaka po nyonso oyo eza kaka na cadre ya kin bopeto. Et salut déjà Mikolo Ebele au Seigneur et la sans enrôlement na étendue mobimba ya République démocratique du Congo kasiko kamwa ke parti politique oyo autorité morale nango ezali bongo Joseph Kabila Kabange bango baboyi ke bakozwa ba carte d'électeur te ba reporter ya Info Plus HD bakitaki na nzela pona koyoka réaction ya population bolanda elema oyo ya Edith Ezine pe Djibril Sasa na biso salami na faso ke bato bazotosa na bango telema mibeko ya mboka te bato mosusu bakoki kolela na bango yango me PPRD te parce que PPRD oyo ye aza kolela lelo eza oyo asalaki mais na vrai dire ndenge mboka esili kotambola mboka esili kotambola faut vraiment normalement bato bafanda batrouve solution parce que mboka ekotambola moto na moto akoya akotalaka intérêt na mboka etambolaka kutu mboka etambolaka mibeko eza etiami ni fa kutu moto akoya aotisa mibeko wana moral na biso abi ke tozwa bakarte c'est tout à fait normal elo ni bon match ya te débat parce que na 2006 tomona ngambo wana pe baboyaki bato bazwa carte biso pe toboyi comment se fait-il Mbujimai elekaki chata na bahabitant ekomi makambo mabe tozwa te match ya te tozwa te ite moya tie na s'appelle vraiment l'autorité morale biso oyo PPRD tozwa te la raïs alobiki ya bato PPRD nyonso bazwa bakarte te moto PPRD nyonso aza congolais po aza na carte moto nyonso so aza na carte aza moto PPRD ozwi carte koza rwandais ovanda na Congo te fo kite Congo okende kozonga na Rwanda oko otambola te sa carte otambola na Congo so oza carte oza moto moko fo okangama. Rédaction ya Info Plus HD sali constamment ko kolobaki na ba bureau ya Seni Musala ezotambola malembe na ndenge ya kosakana te pe bakitaki sur terrain population et réagir sur yango. ndenge bapesaki un mois po enguma esalema bato bazalaka ebele atake ngai kongole nazolobaki il faut babakisa ata un mois mosusu po bato nyonso bazalaka même servi parce que soki motu nyonso aza servi akozala quand même à l'aise wana tokoyebaki balani bakokende na élection balani bakokende na élection te balani bakokende kovote balani bakokende kovote te susi na ngai ezaki babakisa bajour oubien babakisa un mois pour que bato nyonso bazala arme vraiment na babiro na chaque biro ifo ezala banani mibale mais oyo okomona moko kaka ekomika bato bosokina te biso babongo so finisi mbongo wana atye na sema mais soki mbongo eza te mwali atya yo na sema eza te mosala yango na mboko tokosala yango boye esili mama mpo na ngai naza koloba boye ya solo bobakisa biso mikolo parce que na kati ya temps oyo etikali 14 jours oyo eza mokie parce que ndenge tozokende kovote kuna tozokende kozwa carte pardon na bureau bato bazozala ebele mais bato baza ebele mais machine mokie mpe bamachine yango eza nango bien te ezosala bien te ezobloke yango wana na temps bino bopesi eza mokie 14 jours bobakisa mikolo eza faute na biso peuple te eza faute nde na bino gouvernement bamachine eza bien te epe bazovandisa bato mingi 2 jours 3 jours ozwa carte eza bien te
botala likambo ba machine pe bobakisa mikolo na kati na ndenge ya 14 jours oyo. Awa gouverneur de la ville Chantiningo Bilambaka a lancé opération coup sur point ezake ya kolongola ba marché pirate nyonso o ezala kolon ya banzela ba reporter ya Info Plus HD bakitaki bongo na terrain pona kotuna ba vendeur ya ba marché pirate réaction na bango ezanini sur opération wana. Likambo ya opération boma marché pirate dans la ville province à Kinshasa. Ils ont fait ça passer par la population. Population balobi que il fallait nous gouverner la ville province à Kinshasa papa Chantiningo Bilambaka atongela bango na ba marché na place à kopanzaka bango boye ba mama baleli balobi ba kokende wapi bazala ba wenze ya kokota te bango ba préféra koteka kala bango pembeni boyo ka bango moko ndenge baleli na mikola biso ya Info Plus. Biso vivre na mawezo par jour, tous les jours vivre. Ça dit qu'on biso tokende wa. Tokotangisa bana ndenge nini? Tokozala bana vivre ndenge nini? Kwa misala ko tokona wana pesa biso misala totika ba wenze. Pesa biso totanga ba classe biso lelo tokoma kosimba kinyugu. Tokoma kosemba ba masango na point. Mais tosisa ba classe. Po na ça va famille de faire accident et puis tout va on va prendre la première na presse. En fait, c'est pas place na bango na presse na ni bango na marché. Moi ata lobi aleki abengani bango aozala raison pour asala déjà bango marché mais osali biso ba marché te. Biso moyo panza. Biso ba misusu to ba na kati ba beli. Mama ça la ba bongo ba tala. Mama ça dit des choses. Ngabe mana ke deklasi ça la. Ide wana oyo sala ka ba ko En tout cas, tokosenga kaka la gouverneur ville province à Kinshasa, papa Chantiningo Bilambaka, mais kako sala quelque chose de ce qui moye ezali, tongela nanu ba mama na ba papa oyo batekaka pembeni mwa ba wenze, pour que ba kota la kati nesika ko panzaka bango eza penza kitoko te pondeti awa, moi bazwaka moi 100 francs la bango, moi 10 francs pour que ba laisse mabota la bango, soki okiti opanzi bango eza po ba kende wapi, ba koma mitelenga noto mabota la bango ekufa na nzala, ya boye, eza penza kitoko te, kasi tokosenga na bino pe ba vendeur na ba vendeuse ba marché pirate, bo meka koluka kwe moko ya malamu sot bo kota la wenze, pour que bote kala kimia, pondenge bazo panzela, so ba komeli bino, ekozala mabe makasi. Kin Bopeto ezali bongo vision ya gouverneur de la ville Chantiningo Bilambaka kasi kotala malamu na ville province ya Kinshasa on dirait Kin Bopeto ngo esimbaka nango te Edith Ezine pe Djibril sasa bakitaki na nzela pona rotuna population nini tokoki kosala po Kin Bopeto wana esimba. Papa to mona te. Oh papa Chantiningo Bila. Yo tika biso poste. OK. Na Kin Bopeto. Batika ko utiliser comme moi Kin Bopeto wana économique système ke ba bibisa mbongo na gouvernement bale yango. So Kin Bopeto zo salema awa biso to kozala boyete. Bokota na katikati ya bazeni. Botuna bato boyebisa bino. Salité exemple partout. Vous les zo beta boye bozo simati banye ya bato. Botambola kina kati ya banye. À propos ya nini? Batile les athées. Bazo baterasi ezate na Kin Bopeto moi commandé Kin Bopeto. Partout au coup de salité, au salité. Kin Bopeto ezopona ba commune ezaka pona Kin Bopeto. Balobi Kin Bopeto mais ezopona ba commune. Soki na limité, oui Kin Bopeto na limité. OK na bombe Kin Bopeto na bombe. Personne na ngaba Kin Bopeto Kin Bopeto. Na commune na biso na lemba Kin Bopeto Kin Bopeto. Na éviter ba commune na biso lokola ba konzi bazala et comment la robote quand la bafeli au moins la question des assassins pour Kin Bopeto et ça makana ba boulevard ba la zone ndengeni mais na bafeli siko Kin Bopeto ngo ezo existé yango sino ba poto c'est la bino ba poto ouais ba faire pour améliorer logo wana ouais ba faire pour ta ba mesure nini oyo Kin Bopeto faut que c'est la bonne idée il y a que mauvaise nation mais mauvaise nation na kata ba na kata boulevard na kati place oyo public te mais pourquoi tenir ba place bon moye ba ke Kin Bopeto eza existé te eza la répété. Motema malamu babotamaka na yango président Hermoli Belmondo apesaki bongo ba vivre na ba membre ya fondation na ye Belmondo po ba fêter na yango na bonne année oyo en tout cas bazaki na esengo moko ya kosakana te bolanda bango. Viva
Belmondo, viva! 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 Belmondo Fondation! Bon, toi, Fondation Belmondo, chaque fin de l'année, Belmondo appelle ça biso ba cadeau, ba loso, ba soso, vraiment tout c'est la makasi. Ah, appelle ça président Belmondo, merci na ye na oyo ça c'est libiso, zamba ba qui se lève vraiment ba poche ko ezala qui vide, zamba tondi ça vraiment na c'est makasi. Naza motocycliste, nana kopesa nga. Mais tel tato ninga kanisi ngai. Papa, merci beaucoup. En tant que fondateur de la Fondation Belmondo, ndi asali ke abenga bango, akabola na bango ne fils que ça, comme bien l'autre ne fils que le pouvoir soso. De vraiment que to memeli en ndenge wana. Alors, dès que to silisi awa pour kabola ba membre na biso, de lelo na poko to zo sala descente juste na ba orphelinat. Et to zo tala mingi na kimbantseke, to zo ke to soutenir ba orphelin oyo to mesana ko visiter bango à tout moment. Oui, tout ça Fondation Belmondo oyo ezokamba mananga moko Messie Mbonzi Belmondo Hermoli. Et ça c'est tout ça là déjà bandaka na banda 2017 chaque fin de l'année na profitera pour sepela ou bien ko fêter na ba membre au kabola mandambo oyo ezalaka parce que yana misusu pe na décembre roza mapende ko ya kwa pesa ya taloso mais ta kaza membre na fondation tout ça la wana pana olongola batuma ba inquiétude. Cette fondation eza na caractère social. Ça passe parce que tout a mbongo ya mutu. Et na sérieux moko zakana na bilili ozana bilili nyonso na ba image que Fondation Belmondo au moni loso ezana plus de 400 personnes au bail mais mutazo ngadiana saki alors c'est mutazo ngana 2 soso 3 soso 4 soso au moins déjà des avantages. Oui, nous avons bateau voilà ndabiso na minute on a souhaité bango ba bonne fête on a souhaité bango des sous ba mobu elamu ya 2023 et ça li passe pema comme na papa moko a travaillé 55 ans na société moko en place mais a komi na suka ba longola e lokola soso attaque des comptes finalité en plus pe azali susu malade muto ya kokipe azate pe alelaki na micro ya Info Plus HD kombo na ngai Kandula Adolphe Teka. Alors, nasali na mukoko, titi mukoko ngilima matete. Alors, nyonso e basali ngai. Ezali nanga na motema. Yango nde nalelaki na bakunzi. Batali nanga likambo oyo. Pamba te nasali mingi. Na yibite, na kimite, naza déserteur te. Et puis alongoli ngai, amoni ngai te, abengesi ngai te, apesi ngai pe papier moko te oyo kolakisaka ngai nasali na école conventionnelle Kimbangwisi 40 ans eza te. Et puis apesi ngai pe copie ya lettre ya révocation te, na cahier ya transmission na signé eloko moko te. Donc nazali eloko moko na kokolakisa même na ba koko na ngai te ke nga nasali na enseignement Kimbangwisi 40 ans 15 ans na officiel eza te. Naza kolela na bakunzi na pasi ya boye 40 ans na Kimbangwisi makambo oyo basali ngai asali ngai mokunzi jaune maveve alongoli ngai na pasi na ngai amoni ngai pete akosi pe ngai akosi na mwana akotinda nga social atindi te mwana pe yeyo alobi akotinda ye na a remplacer ngai apesi affectation eloko moko asali eza te yango wana nalobi boye botalela ngai dossier ata na pension atinda ngai te nakende 55 ans de service nalingaki nabima pension na 95 na mobutu abimisaki biso pension te de président pe baye tata na mwana basali eloko moko te sikoyo Félix aye nga na leta sans frate alongoli ngai na lere président alingi abongisa enseignant amoni ke soki atiki ngai sinon moye te alongoli ngai akamati mwana mwasi atie na place na ngai. Soki otamboli na ville province ya Kinshasa okomona ba agent ya SNEL ebele bazoyenga toyeba te basalaka nini kasi bakote mosusu kokuta ba câble ya courant ediembela nango koleka kutu basinga ya bilamba Edith Ezine azalaki sur terrain pe alobeli yango.
eza nango basinga ya bilamba te oyo ekiti boye eza nde bakable ya courant tozali awa na quartier Baoba tout justement l'avenue Kisangani na commune ya Ngaba esika wapi bakable ya courant ekiti boye pe ekomi danger public makasi epa ya population kasi ba agent SNEL basalaka te eloko te toyebi te soki bamonaka na bango yango to te kasi ya kokamwa ezali ke population bapréférant na bango kotekaka awa na se ya bakable oyo ondire kutu awa lisolo ya matadi bala bayoka ata koyoka te ndenge population ekufaki kuna na se ya mvula likolo kaka câble ya courant ekoyaka na se po soki bayokaki yango balingaki basexpose boye te ata kutu place ya koteka eza te balingaki baluka kwe moko ya kitoko pour que bateka na micro na biso info plus boyoka communication oyo biso twana problème ezali na bakonzi na biso oyo bazotambwisa ntango bazomona biso bango kopesa danger bango nde basunga biso bakrele biso place ya koteka biso ple bakozwa solution na biaka oyo tozana yonso oyo yonso kututre eza lega po awa so naoluka place ya koteka nakoma na la police bango nde baolakisanga place na motu makasi yanga jamais nga naboyaka boye na nde oteka bango na nzela ezalaka te en plus ere baoleka balekaka chaque samedi bazwaka bato wana bango chaque bato bateka tokosenga na bakonzi ya SNEL bomeka nanu kosalaka suivi na misala na bino po musala na bino ezali kaka ya kokabolaka bafacture te to mpe kokataka basinga na poto kasi ezali mpe ya kobongisaka basinga soki elembi to ekatani mpo ndenge bavander bazoteka boye ezali mabe makasi mpe na bino lisusu bavander oyo bopona coin oyo boyebaka bino moko nde bomisombeli bacercueil na bino mpo modele boexpose bavi na bino eza mabe makasi po lobi toyoka te o toyebaki te nzoka nde boyebi. Les 4 points cardinaux ezali bongo nzembo ya bandeko ya le français par la musique na kati ya album na bango les fous du français soki olingo yekola français malamu ko hésiter te somba kaka kit complet ya album les fous du français. Le soleil s'élève chaque matin à l'est et se couche chaque soir à l'ouest. Si je mets mon bras droit vers l'est et mon bras gauche vers l'ouest, je regarde le nord et le sud derrière moi. Les 4 points cardinaux sont le nord et le sud, l'est et l'ouest. Le nord et le sud, l'est et l'ouest. Congo, mon beau pays, tu es borné au nord par la République centrafricaine et le Soudan, à l'ouest par l'océan Atlantique et le Congo-Brazza. Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie et Zambie sont tes voisins de l'Est. Au sud, tu es borné par l'Angola et la Zambie. Congo, mon beau pays, tu es au cœur de l'Afrique. Avec ta position géographique, tu as une vocation africaine à assumer et à garder des rapports de bon voisinage au cœur de l'Afrique. Yo mutu osepeli na nzembo oyo ya bandeko ya le français par la musique soki olingi ozwango landa kaka video oyo. Bandaka lozalaki wapi papa? Ozalaki wapi? Nga naluki na rate meme voyage na ngai pona kuzanga bule kuyeba bulu. Papa Louis Gronder chikangana lubia yo zila siko yonde kona ngani ilenge mbati papa mama mwana ya buke iponi mbula te umbaza kubenga na mnogo wa France
iponi ange te ozoyuka ngai surtout na yo moto oza koluka obima kubanga eloko parce que eza okanga okutani na président okutani na nani français kuyekola kutanga mpe kokuma mpe koluba kuna eza atya kopewa eza te o mina sema eza te o ewasaki eza te eza te onze te yango nazolakisa yo wilia ozomona lo wilia tonnerre ayebisi yo bo aponi yo te abengani yo te me abengi yo yaka olingi oyekula français oyeba kutanga oyeba kokuma oyeba koluba yango qui comprend tozalaki kaka na sede ya pamba mais sikoyo tokomi na baflashe landanga bien tokomi na baflashe oyo flash 10 ezali kit complet baza kotekela yo mibale oyo ndengo modi oyo mibale oyo batekeli yo yango bapesi yo na sede moko nyonso oza kotala oza koyekula oza koyeba kotala koyeba kokuma koyeba koyeba en parlant langue français oyeba koloba eza mpo nonere soki oyebi kotala oyebi kokoma kubanga na yo liloko te mpo oza na silence ya lobi soki olingi ozwa baflash disk na biso mibale oke na librairie défi de saint paul ezwami na gombe avenue du commerce ezwami lisusu na 12e rue Limete mpe lisusu na Régulé okoki mpe koya na biro na biso ya le français par la musique ezwami na commune ya Ngaba na paroisse Saint-Adrien. C'est mon père, c'est ma mère, ce sont mes parents. Mon son, notre et votre leur. Notre et votre leur, mes décès, nos voleurs. Mon sang, notre votre l'air, Makassa, notre votre l'air, mes décès, nos voleurs. Les adjectifs possessifs accompagnent les noms. Les adjectifs possessifs accompagnent les noms. Les adjectifs possessifs ont l'idée d'appartenance. C'est mon père, c'est ma mère, ce sont mes parents. Mon sang, notre et votre leur, ma tassa, notre et votre leur, mes décès, nos voleurs. Mon sang, notre votre l'air, Makassa, notre votre l'air, mes décès, nos voleurs. Les pronoms possessifs remplacent le nom. À qui appartient ce livre? C'est le mien. À qui appartient ces cahiers? C'est le tien. À qui appartient la gomme? C'est la mienne. Le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. Le mien, le
suka ya Info Plus HD alelo merci na confiance et fidélité oyo bozana ngo ya kolanda biso tango nyonso merci na Djibril Sasa oyo azaki na sima ya caméra édition ekumbama ki epa ya Edith Ezine un grand merci na le valable motomoko bien ngana bakisela e papa social na pesi mbote na papa Evi Makuba édition na biso ya lelo na dediango na papa François Ngwende oyo azali molandi ya solo ya Info Plus HD kasi soki Jésus Christ Zamba ya révérend racheté lita aye itenga ina bino rendez-vous ka awat